Saratola TV. Kombo nanga Emmanuel, naza personne handicapée visuelle. Saratola TV. Ngai Emmanuel, nabotamaka lokola mutu nyonso ndenge yo po botami ndenge omonaka. Ndenga pe Emmanuel nabotamaki nanga nazomona lokola mutu nyonso. Na bande pe école primaire na ngai lokola bana nyonso. Et puis okoma na 2006 nde naikobe la maladie ya rougeole. À partir de la maladie ya rougeole wana bande kobimisa bambuma mbuma na soki toboka esali pota nde yaki kotika ngai na état oyo naza nango lelo yaki ya 20 bapota ntango eza kokauka nde mpe ekanda bapaupiere ya likolo na oyo ya se so nalongoli lunette bokomonaka wi bapaupiere ya se na oyo ya likolo ekangamaki vike bapote eza kokauka ntango pote eza kokauka nde mpe paupiere ya se na oyo likolo esalimi ekangami yango wana mpe na ye ose trouve aveugle. Saratola TV. Donc c'est compliqué te débrouiller à bongo moko ce que vous en a quand blanche au début ça peut mutama wakuta na na nzela tout nous okende wa pour ici et moyen en matière de transport eza amatisi OK iska okende na otuna bongo na débrouiller. Donc vous en a kanté hein. Te naza kanté kana za nango ebukanaki. Depuis wana ti lelo na ozo kanté. Depuis wana ti lelo naza kan blanche te. Saratola TV. Normal on dit que tanga to ande ko tanga na bato ba mona ka poto ko ma mélanger. Ba mélanger biso na bato ba mona bon ba ko na tableau biso baza ko dicter biso ndé professeur ko na tableau ba dicter biso to ko na écriture na biso ka ndé professeur a dicter biso ana. Ndé to ki to silisi to ki to silisa et to vanda ki to ben to ko croiser ma beau côté to kende ina to ko sa pe sous ba formation mususu ndé pe nous avons la formation à piano na ina. Saratola TV. Obstacle était pesanga musala ta ko biko zo. On déco Emmanuel a posé à vivre bana à bala. Oui, pourquoi pas. Est-ce que ça doit bala parce que dans non. On a posé au bala, on a moi si. Bande ko e indi a boyoki. Emmanuel kaza da baza pour madame. Emmanuel ma oza pour madame mon monendeni. Ah. Te mutu sala ga mi se serve parce que pour no monelo ko sala o ta la ba bebele. Mutu nyo so ta bien na cerveau tellement cerveau est sala. Tout bakane inde ko manoza pour ça moi si. On a ça pour ça moi si go. Pour ça moi si. Saratola TV. Yozali malamu mokonzi nanga yosali ya mingi na bomoi nanga eyayae okolo umela nzambe na molongo ya bato bazwango luna nzambe na kokyo wanga na te naza na kati na tomboli maboko na ndimi na motema mobimba na ngai awa ngolu na ngolu misala nekulusu ememeli nga bomoi na meritaki te o na makasi ya nzoto Yesu yaka lisusu konza na motema oyo o kiti oyo ya bokonzi ebongise na yo. Mbote na biso ezali nga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto
totindelaka bandeko mbongo ya mike mike na baposa na bango ya mike kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Mbote na balandi nyonso ya Saratola TV, ngai wabino Mama Zahir. Désormais, bondola ndanga awa, na ebike bat mususu pas bazwami, bo mituna ba question oya uti wapi ya lingalo banini. Na ye wana liboso na bino pona ko présentaka émission na biso valorisons les handicapés. Comme ngamoko Mama Zahir naza handicapé, avec le temps boyeba Mama Zahir akumaka handicapé ndenge nini komela kinga. Vraiment nazo remercier Mama Saratola na espace o apesi biso to betaki ba porte belé ba fongola kité. Mais awa na Saratola ba fongoli Mama Zahir mutema ba pesinga place gratuit na futi ata elo côté. Liboso langa nazo mona staff mobimba bazawa na bambote na bino. Lokola ingénieur Josué bambote non merci beaucoup pour l'accueil. Lelo na plateau na biso Saratola TV nazanga mon côté naza na invité nanga pour découvrir azanani a uti wapi alingalo banini mais aza handicapé. Mbote papa Mbote bonne santé. Ah santé penza kimia na ngolo nzambe za kosunga muke ba ndeko ya Saratola TV balinga yeba ozanani o fandaka wapi o uti wapi. OK. Kombo nanga Emmanuel naza personne handicapée visuelle. Donc na vandi mingi na centre pour handicapés ezwami na Willery en face ya INRB. OK ndeko Emmanuel, avant comme na centre des handicapés na Willery, famille eza wapi? Famille eza na commune ya Ntsele na Badara. Nabadara. Oui, Nabadara. Iska famille ça. Na Willery wana centre wana isa juste école pour aveugles. Les écoles là aveugles sika o totangaka. Butangaka mais ndeni yo se retrouver que ofanda wana bongo ba parents baza wapi. Bon, soki na se trouva ki wana na école et vu que distance ya kolungwaka Badara ti Willery isa facilité na ndenge ba transport comme pasi d'ailleurs donc au boss santé que va recevoir babou a déjà biso ba personne handicapée ba o ba faute tellement monaté so matika na biso loka o ya futa te faute vu que humiliation et discrimination l'équipe makas né to ba ki non poto tanga bien photos à la toujours kaka na école wana. Emmanuel Kazadi o koyebisa biso papa azali to azate. Papa kufa depuis 2003 to tikala kana maman. Botkala na maman. Oza avec de naissance ou bien yaki na kimukolo ou bien ya na kibomwana na kimukolo boye oko expliquer ba boni ya ba boni na biso ya Saratola TV. OK ngai Emmanuel na botamaka lokola mutu nyonso ndenge yo po botami ndenge monaka ndenga pe Emmanuel na botamaki nanga nazomona lokola mutu nyonso na bande pe école primaire na ngai lokola bana nyonso. Et puis, il y a eu 2006, la maladie à rougeole. À partir de la maladie à rougeole, il y a eu na état où nazanango lelo ya ki aveugle. Ba pota tango za ko kauka ndepe ekanga ba paupière likolo na oya seso na longoli lunette bo mona ke oui ba paupière ya se na oya likolo ekanga maki vike
et ba pote za ko kauka tant pote za ko kauka nebi paupière ya sena o likolo senini et kangami ya ngwana pe na ye ko se retrouver aveugle car ndenge na yebisa ki bino zo valoriser ba handicap ndeko na biso vraiment azana ba difficulté d'abord na vie otoza nango ya lelo so ozomona te okozana na difficulté makambo ebele leo toko découvrir moi makambo ndeko na biso Emmanuel a Vivaka ndeko na biso Emmanuel ba abonné na biso bazana posa bayeba oza mwana liboso to ya katikati to ya suka bon naza mwana mibale OK naza mwana mibale ya liboso aza mwasi et puis ngande na landi o ya liboso na ya mwasi OK oza ya katika bazali baza en vie oui aza en vie et puis ba o pe la ninga nsima baza pe en vie OK ndeko Emmanuel baboli na biso za posa bayeba ndenge oye biso ana plateau tamboli ndenge nini ozaka na mutu akompanaka yo to ndenge nini tambolaka yo moko bon koza déjà na mutu ya accompagner ngai en tout cas c'est très difficile pourquoi parce que ça facilité au benka mutu moko ya bandi ko tambwisa yo za facilité mususu ko obligé yo ofutaka imbongo soko za poso déplacer que soit esika mobwe akoki obligé bon pona que tiko esika tel il faut futanga mbongo parce que mbongo pe na ofuta na kozwango wapi pendant que ngapi na sala raté donc c'est compliqué te débrouillaka bongo ya moko soki ozana can blanche au débrouiller so pe mutama wakuta na nzela tuni ozokende wapi ole ebisi et moyen en matière de transport ils a amatisi OK esika okendika na otuna bongo na débrouiller donc ozana kanté hein te naza kante kana za nango ebukanaki depuis wana tilelo na ozo kante depuis wana tilelo naza kan blanche te ba abonné na biso baza na posa bayeba ndeko Emmanuel osuka o 6 classe to 6 na yote niveau d'études quand même bayeba poto mona ki ozo manipuler téléphone hein siko bandeko na biso ba abonné na biso baza na posa bayeba vraiment ozo na niveau nini classe na 6 depuis 2016 na tangi étant que aveugle pourtant on a qui obé la maladie à misu na pena na souci makasi na ndeko donc andi na tangi na kufi misu bo na tanga lisu te na sesu makambu te donc na pena na souci wana nde na ki okuta na mama moko boye na Mombele nde ki oyebisa biso no tozaka na école moko ya ba aveugle nde ba ki kotinda nga na école ya ba aveugle wana na Willery depuis na ki na école ki écriture na biso ba benga écriture braille totanga ngo na misapi po na yeba été mais na mi tablette na papier na mekosa mo exercice bo mo na nde to commander totangaka nde na ki na école écriture wana après ba orienter nga na classe normale na ndiko tanga to ndeko tanga na bato ba monaka po to koma mélanger ba mélanger biso na bato ba mona bon ba ko na tableau biso baza ko dicter biso nde professeur ko na tableau ba dicter biso to ko na écriture na biso ka nde professeur a dicter biso wana nde to ki to silisi to ki osilisa et to vanda te to ben to ko croiser maboko te to kende ina to ko sa pe sous ba formation mususu nde pe ndo sa la formation ya piano na ina. OK bandeko j'espère que bozo la biso bien de quoi zo ko expliquer biso mokolo moto to zonga un peu moins si moi ndambo et de ko kaza di oyebisi biso teke tangu misu et sala ki maladie est-ce que vous consultez ki ba docteur te pona moi opération moi ba meka kosunga yo ava misu ba e koma na ita oyo ndeko bon tangu misu e koma na ita oyo to bandaki kotambola mama penza tambola ki nanga mwa mingi to kutanaki na ba docteur moko boye bayaki tango bayaki e ba posaki bango kana ngai balobaki ke opération oya misu nanga pe basalaka mais batambolaki nde na ba appareil te ya kana ngai mais sinon baza nango esika baute na poto kuna on ezaki na nini ezaki ba 2010 11 2010-11 tant bayaki nde babeno batambola ba appareil ya marque na ngate mais baza nango à la prochaine soki sali ke bazongi baye bon ya nango mais banabi bakenda to kapil sous suite te mais bon mais kaki maman mekaki kotambola te bon pito mususu ya minene na mboka ndenge ezalaka kaka ke baye ba
En tout cas, totambola na campus, donc na Saint-Joseph, totambola na hôpital le Belé penza. Ba ndiko senga mbongo, ba moyen belé to ndenge. Bon, na docteur moko alobaki ye asala kana epé ba opération ya misu, mais il faut mbongo. Vu que asengaka mbongo, bon ezaka compliqué tala et maman peut asala te donc c'est compliqué pour que kangisa le fils que mbongo oyo docteur wana bande ko senga. Bandeko baza na posa ba yeba ba abonné na biso ya Saratola TV. Mbongo ngo ezalaki combien? Pe o famille ko ko sangisa te pour ba aider moi na biso pour na temps nous zalaki na âge nini? Na temps nazalaki na 2006 na kufimis na 2006 nazalaki na 13 ans. 13 ans. Ba ton famille yo kaki boye ba moi cotisation ndenge zalaka na libota nyonso ndeko na biso Emmanuel. Bazaki na moyen wana te ko cotiser ton ndenge nini? Ah bon. Mokileza compliqué, yo mo déjà na habité so pour ko yeba. Moi déjà mutakom dana moi problème, espoir à peine na famille pe ekitaka nango vu que to bande ko tambola penza ya trop. Vu que tant pe na belaki moi ba mbongo ya bakise bande ko bima ba somba ba sala boye ba sala penza ba examen kambutu. Et oya ba examen mo ba kise bimaka na mais pona misu police mo ba senga kanga pa docteur wana baki et pour asala ngo il faut pas payer ça na liste moko comme $500 na ba 2010 autaka bandundu je crois bien. OK. Docteur wana nde maman pasalaki na monta wana te bon tant na monta wana te bon ndepé na komeka ko vivre comme tout le monde espoir ka ipa nzambe ka un jour nzambe osunga nde otikali pe aveugle bande kwa Saratola TV bozo mona miso ande kona biso ndengeza papa Emmanuel kokola ta biso lunette bomoni di dis ne moko za ya kovimba moko za ya kokita. J'espère que avec le temps beaucoup découvrir biso sous bien bébé na confiance bo pe sa chaîne na confiance bo pe sa Saratola bo pe sa pe mama za chance à évoluer dans la chaîne de cité parce que tout ça vraiment na baka ebele ndeko Isaac bwa mutuna moko tengito tuna comment on vivra kuna na centre est que ba sister rabino moi iloko kolia moi ilamba bozala moi mutu moko ayaka kosunga tolingi bandeko bazana posa baiba on vivra comment en tout cas ce qui na bike ba sister rabiso c'est faux. Même à l'État congolais na biso awa atikala jamais peut ko penser na biso te que non moni to la personne handicapée ndenge na ba pays musu to monaka et ba penser à mi na ba personne handicapée mais biso c'est très compliqué d'ailleurs na uta ko biso na bande que transport non ya pas bezana nous compliqué oya na nzela recevoir au monde tellement zo monate donc ça inutile na société. Et pourtant, tout le monde a utile dans la société, mais tellement, bango ba considérer penza bisoté l'état petit ka bongo, raison pour laquelle discrimination, marginalisation, ils a koko baka toujours tilelo. L'état est moko occupé bisoté côté na population ba comme ko marginaliser biso na bandengnos ba lingi to vivre ka bongo, ceux qui to zui, to les sope ozuité tola lipeka mais bato mabazanga te yoko bimape moi mutno busambila na ya faut na peso ata moi 5000 francs okende kolia faut zo ata autant besoin boy mais o penza ko penser penza na biso nde na ba pays muso ezaka ba penser na personne handicapée en tout cas biso penza c'est compliqué vraiment bande ko bozo yoka disolo ande ko na biso Emmanuel. Ils ont participé mawa pour les personnes vivant avec un handicap, surtout dans le Canaï, aza aveugle. Donc ceux qui batsundi étaient ou sungai azati, aza manjate, asingate na balabala. Donc il y a fan d'année karaboye, mais le cobiso to kamwe et pandeko Emmanuel, to moni na clavenaï. Mais même de Emmanuel clavenaï oyo oye kolango. Na ki aveugle to oyekolango avant o comme aveugle te na yekolango na état aveugle tant na yo comme aveugle nde na tangi na humanité na sala ki pédagogie générale na sala pédagogie générale tant on a silsa na zo ki diplôme bon to meka un peu ko ça ba lettre il y a des mondes pour na misala mais ben école ba zubi sauter ba lui que non comment
une personne ne voit pas qui tangisa mais babosani que non tout le monde a utile dans la société ce qui n'a bon biso misala l'été zo biso misala est-ce que na privé ndé muto ko peta biso misala ndé to yaki suko croiser maboko te to kenda ki susu ina ko sala formation ndé to sa ki formation ndé to za ko débrouiller toujours obeta ka clava pamba to po yimbaka te na ko yimba pe na yimbaka na ngai Saratola TV. Kala kolo nanga papa nanga Yesue to uti na yo mosika na baveo na baretete koluka yo na ba jeune prière mabolongo na seo nzela ya parquet pe ave me Nzambe nanga kembo nayo Nzambe nanga yozali malamu mokonzi nanga yosali ya mingi na bomoi nanga eyayae okolo umela Nzambe na molongo ya bato bazwango luna Nzambe na kokyo wanga na te naza na kati na tomboli maboko na ndimi na motema mobimba na ngai awa ngolu na ngolu misala nekulusu ememeli nga bomoi na merita kiteo na makasi ya nzoto Yesu yaka lisusu konza na motema oyo o kiti oyo abokonzi ebongise na yo kaka shifona nde Nzamba lokote asaleli ya ngongolu epangusi soni ya famille na concli mpona vi na ngai Yesu nde champion obunda bitumba na ngai na concli mpona vi na ngai oyo elobi yawe yango ndenga nazali naza ya Yesu oyo aloba nde lelo nazosimba naza ya Yesu oyo alaka nde lelo nazomona Alléluia, Hosanna. Saratola TV. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci na Emmanuel Kazadiwetu. J'espère que abonné na biso ba sepeli vraiment koyo komona ndeko na biso. Emmanuel aveugle azobeta santé. Et pourquoi pas yumtu? Oza maboko mibale, oza pe na miso ozomona osala pe lokola ye. Merci mingi Emmanuel Bantozo bandeko la basusu waza posa ba découvrir ba difficulté nini ozala kanango. Tant ozo beta boyi,
obetaka na église soit toza na projet moko boye baboni na biso baza mposa bayeba. Bon, difficulté nangeza d'ailleurs na sepelaki na titre pesaki émission valorisons les handicapés. Merci beaucoup. Donc nazalaka penza na posa ya kotanda loboko na nzela te kosenga suwe nanga to pe souci nangezalaka na place ngana ya kosenga yo lelo pesinga lobi na sengi opesinga mais la kisanga ko péché pour que lobi soki ozate nga moko nazala maître ya vie na ngai nazala autonome naïba déjà que non ingénieur Joshua la kisaki ngai déjà ko pesinde ba peshaka mbisi lokwa lelo azate nazada na makasa o péché nazada na mailo o péché nga mona que ko péché donc nazala posa ba valoriser koyemba na ngai pour na kende liboso pour que un jour ata bozate na se retrouver nul te na vie tellement nazala na banzembo na ngai na composera banzembo naza banzembo na ngai belé mais moyen ya ko betango na studio ya ko bimsango et tout ça fait promotion nango ezali te mais soki bo sungi ngai na musala op et sala peke na ke liboso lope na se retrouver na vie. Merci beaucoup Ndeko Emmanuel. Bandeko na biso na biso ba surtout na ba abonné na biso ya Saratola télévision. Boyoki Ndeko na biso Emmanuel Kazadi ndinga lobi azana vraiment na posa soutien. Lisungi. Azana posa à côté studio hein? Oui. Tout ça studio, tout ça yango clip image elle. Tout ando c'est lango promotion. Vraiment. Boyoki ndinga beti clavier art vraiment. Toyebi ki babole na biso bazola na biso bande kwa bonne fois bakubima bakosunga wala toza na confiance na ba abole na biso osala rappel WhatsApp parce que ngana benga ko déjà na WhatsApp ba téléphone ba méga ko tshaka ba méga chaque jour pour biso ezaka ba méga osala ndingi ni pona ko tshaka mwa méga ko benga ba tsoko za nango pété tala kaka bon ko tshaka méga déjà difficile et naebi bien que yomo déjà oyebi yomo déjà oyebi que non na posa ki yo kaya ba méga wana na en tout cas méga penza et puis ça nga passe vu que na sala ka te na te ka te na na source moko te oyo ekoki osala ngai donc wana ya oloba penza mingi ezate ces derniers temps mutu ya osunga na ba méga ezande yo OK donc na bombité mutu osunga ba méga 1500 so esili na rappeler ezande yo ya we sunga pe na sala bande ko bozo yo kapona kosunga ndeko ezo senga to ozala soki na combien moi $1 ko sunga ndeko moi méga moi ko lia parce que ndeko azara vraiment na ba difficulté net ko lia ya chaque jour biso ko fana ndako bosa di programme bolami bolie mais ye pa na ye bloco ani za la raté en plus azo fana na centre enfin na centre toko ki mo ndungu moko boye ndeko na centre kuna fu balongola bino bozo cha mo désordre ah papa bino sous désordre ni bosa la kuna bino ko ba non voya baolinga balongola bino kuna bosa di nini. Bon, koloba désordre c'est déjà le kuta OK bakosi déjà bon raison valable na bango balobi que non centre zami na Willery en face ya INEAB eza centre ya bergement te eza juste école tellement babeza école les eska musala bat baya ba musala wana ndé raison ba pèse ba bino tellement eza lié à bergement te bosala bo libérer école et tira kaka uniquement pour na bana classe na bato baya misala raison ba pèse yango wana ko ba trouble tout ça trouble les problèmes ni malgré to luki ba misala to sengi misala ba pèse biso te to sel on trouble te nyoso kaka to tela ka nzambi mende kuna biso mais kuna pe na centre organisa centre non les centre des handicaps hein bon et arrivé ndenge ni beaucoup mo fanda wana na centre wana eza batongeli bino place ko fanda te oui batongi place au vanda te ko boni mo s'imposer car beaucoup mo fanda wana nde eza école bana batanga wana bino boye pe ko fanda pe wana baza quand même na moi raison ya ko bisa bino bozonga na bandako to s'imposer te mingi ya ba aveugle ba vanda ka misika en plus soko tali ba famille mingi ya ba handicapé ils ont ba famille penza très difficile esquisse ba famille au penza hein
moi déjà bon on a déjà muto on a été c'est comme si espoir à muto ana donc et sili quoi on a to sunge tout à niveau mito sunga bato ba on a été to sunge na nini osa nini na vie bablo kwa ne lo ba makasi vie que to vanda pe moi musika tellement to tanga pembe ande to ben non na place to ça ba aller et tout ba mo ba transport ba recevoir ki maka biso nde to senga ka to solstaka les profils de l'école les préfets par qui quoi accorder biso une salle tout passe à nuit kuna na tongo to sukoli to koti classe to se posa quitter to lo non to na ministre ozotanga bon na ministre na otanga lisusuté na otanga lisusuté raison peut-être bomba ko lo bande voilà pour ozotanga lisusuté lo ba classe ici et bo libérer to tika ka salle de classe des sous raison ba pesi ya wana ndeko na biso toza pour ça to yeba nini oyo epusa oya ofanda awa na centre ozonginda pona ozonga ka ofanda pemina mama te bon elo msusu na lobaka mingi naza isusu mwana mukete naza mukolo na bai bien que maman asala la tête débrouillane mama kambuna e ko keteka mo bandunda na e ainsi de suite parce que bon et comme osala nga pe soni otangi aussi lycée classe ovandika na ndako maman lipa ya 500 maman obela mama osala boy donc nyonso kaka ya zape azape mutu akumpe na moi mukolo na ma difficulté ozana ngoko fana musika na famille te donc c'est compliqué Ndeko Joël c'est compliqué vraiment c'est compliqué l'isoleza mulai penza makasi donc c'est compliqué mais l'isoleza mulai ko bili bisa tota mukie bande ko baye ba po parce que toza awande poto pesa batu mususu courage ba o bazana ba même cas que biso mutu susu ça peut aveugle au PCP courage tant aux dévoiler makamu susu parce que on a Sarato la TV donc tozana eloko bomba te tozana pona ko lakisa bat ba découvrir biso eloko nini tozo sala parce que ngana tozana kamoko différence ezali yo ozo mona ngana zo mona te mais yo zo tambola malamu ngana zo tambola malamu te moni mokilezaka donc eza compliquement déjà compliqué. Si il y a des difficultés, il faut parler, batoubaïba. Ozomona ndeko, toza on a tes potos garda, kasi to garder mingi. Cette fois-ci, toza la posa to bimisa, poto mutumoko ko tout ça peut monter ma place à Zoami, kete ngala sunga nga kandeko ndeko Emmanuel. Moni kezala ida bien. Ndeko je oui déjà na famille. Hein? La famille déjà ceux qui muto comme na âge moko très avancé hein même ata na famille bazu problème à contribuer to bi que muto na pas na importance de soutenir la famille oui na bi que muto na importance mais ça dépend de cas oui ça dépend des cas si à combien plus forte raison un handicapé oyo ça les locaux mon côté à chaque fois famille bandari lukaka ko dépenser ko bimisa pona et des fois pe famille bara ngomona mingi ba personne handicapé mingi baza abandonné na ba famille et on mona ba comme bimati na banzela ko keko senga pourquoi pas si souffrance wana isolé quand même vu que biso to tangi toza na moi ndambu ya mayele wana totala biso ba totangi lo biso ba monyo suna nzela ko senga iza humiliation ya makasi lisusu ndo moni to supporter kaka ba souffrance ango espoir na biso pa nzambe kaka nzambe abwa karaté ayukisaka ba tusonte ba bataille la kae et je sais bien qu'un jour nzambe osa la grâce na kaka na confiance tozana ngo susu na chaîne na biso lisusu Sarato la TV na ba abonné la grâce na ba abonné na ende baza kolanda biso de gauche à droite vraiment et bi que bozawana bo tanda loboko na bino et pas ya ndeko nzambe otika te amen bozoyoka vraiment bo s'abonner bandeko tous abonnés biso nyonso partout place tozwami parce que awa makambo we bando de kaka ana Sarato la nulle part ailleurs donc le moko lokola fongo déjà motema maman motema malamu afongo motema pesi mama za place mama za ifanda wana samsala nao donc deux hommes maman za yazo luka ndeko baza na difficulté lokola ngamu ko mama za cette fois-ci je vais travailler avec bandeko nanga o baza na handicap tout valoriser dans le handicapé cette fois-ci
ndeko Emmanuel kaza tinto yeba est-ce que ndingi bozaka na centre kuna mwa visite izalaka mutu moko ayeko visiter bino apesi bino mwa biloko décembre utake oleka est-ce que mutu moko a bonne foi yaki na centre wana ko assister bino bon moni visite partout om subaya ba kimso ya église ba kokina bango ya to ke visiter ba handicapé bazala esika tel ba ndeko ba koki ko ya ko visiter mais soki biloko wana ekwei na maboko na biso moko te yeba ke onyoso otika na to komona ta eloko moko te pourquoi parce que mboka na biso eza compliqué bango ba kon même ba kondi institut kuna soki kaka ba tiki eloko ba tiki par exemple 5 sacs à l'os boko kabola bando so ba avec les bazanga ta eloko olia na fête te yemoko mona mokonzi kuna yemoko ba ya mais quand même na décembre ba yaki oui bat ba yaki ebele bon ebele te bat ba yaki moi ndeko bato ba église mo ba yaki wana ba yaki na biloko mais ba na biloko wana ndeko ba na 5 sacs à l'os ba na 2 cartons ya poulet et puis na bidon ya mafuta huile sikoyo yemoko ba mokonzi azui na alongoli ye par moko sac moko et puis il reste après si pe basali na ye biso pe batiki biso sac moko imaginez sikoyo sac moko wana tozaki combien de personnes handicapées sac moko wana obozo sac moko wana bino pe bokabola te fiske moi ça comme sunga bino na fête bolamba donc c'est un peu compliqué mais il est cas nango pe biso toza toujours en vie bien que nzamba za likolo biso batunase biso tout au dépendre ka nae pourquoi batu ba ko visiter toujours batu bazaka toujours batu église bon parce que tout le monde a peu mingi penza batu moi bonne volonté za mingi nde batu église kaka mingi ba fondation ba ONG ba ya raté ba fondation penza en tout cas c'est compliqué to meka ko comme la fondation moko Denise mais ba répondre biso négativement ba répondre négativement parce que ba komi si demande na bino te na niveau likolo ah bon to moi plutôt bezate so e comme na niveau likolo to te mais biso di moi ba répondre biso négativement ba bika non to zi bilo côté vu que mboka ezaki na moi makambo ya ba élection moi to ba assister binoté ba assister biso ezaki ndeko Emmanuel Kazadi bandeko bazana posa ba yeba ya manonce na papa Eric Ngoma bazana posa ba yeba tango za kana milliers ya batu bazana ba voyant na yo non voyant difficulté nini ozara lango ozomona te na kata batu o bazomona bon tant na c'est tout va na milliers batu bomona bon mona kaka moi discrimination ezala des fois au cause de l'oki ndetso au secteur na milieu au surtout milieu yebité hein milieu yebité au vandi au yoki posa masubo ah ndeko est-ce que kotika na suba so ko mon ke ba dérangement leka au cause appel au benge boy abeto kara sende tcho yo côté s'il s'agit pe kutu alongo ana longo est-ce que bongo siko des fois et ça la penza hein moi pas si peu mingi et ça la moi pas si mingi otala ka ah au cause na posa eloko moi pour c'est sous ndeko ezati parce que muka so yebisi ya ko budé bandenge mo mona emo batso avandi bovanda mona emo basali basine quoi basali basine mais tant bosala basine na mutu sensation et ça la rapé na mona non bande ba parents basali basine boso na banda ko mituna na kati na basali basine na sali bango ni lelo ni ya mabe o nga na afficher pour basala basine bongo parce que na mona des fois le vélo biso no to sani mais basine wana sentir kake oui sensation na sentir que non bandeko en tout cas c'est ba ça mo ba signe mo boy et pour te faut le belo ngana omona tenga pena sanini na yo kana ko pe ko contribuer na nini wana mais bandeko mingo ba mona ko so va na ba ça na ba signe parce que yo sko mituna ah et ça la ba ça la nini ilo bana we asuka eza nini na bandeko bazolanda biso et na ba bonne na biso na bato a bonne foi o inglo ibiso bango lilo bano ya suka eza nini pour lilo bananga ya suka eza kaka to singa na bato ya bonne foi bato ya bonne volonté et ba yeba pe na ko boka lisu na bango mupanzi na ngai pour que na se retrouver lokola tout le monde est-ce que ngana ko la lesika bien te vraiment est-ce que ngako nako vanda pe na kita bien te est-ce que ngako lata bien te est-ce que nako tambola bien te pourquoi pas donc vu que ngai naza ya kokoka te
yango na sengi bato ya bonne volonté lisungi na bino et osala ngai pe bien o pe azana posa pe non en tout cas poni banda lelonga na zuyo naza posa banda ko soutenir na musique na yo za ko sala et sala nga pe bien tozala wana toko planifier comment toko bando sa ba répétition pour que to valoriser musique bon na pe que non ils en avec les mots ba bimia yemba ka beta pe sente asela nzambe OK donc so tu pas mon ani a bonne fois le biquet et ngani na bimbi na bimi boye exemple mama zara bimbi wa bimi na zui Emmanuel pardon et na zui Emmanuel ko fandi pananga est-ce qu'on ndima mutu mo ka bonne fois ndima na longolo na centre na ya na ndaku bando fanda comme tout le monde hein? Mais OK na mon studio na yo osala mo banzembo na oza concentré na makam na yo ya musique est-ce que olinga en tout cas problème té naza paressé té naza paressé té d'ailleurs ngai na nga mingi ko bouger pe na nga misala parce que na tangi mais ba doit mona kaka ke compétence nanga au pesini le côté mais obika muto aza est compétent non naza est compétenté en tout cas naza muto bino boko mona soki ndenge ni naza inutilité non. En tout cas, nalinga musala mingi makasi. Nalinga penza musala, nazanga na posa musala. Na sala penza, hein? Na posa na sala. Pour na posa na penza autonome. Donc autonome wala soza autonome na mona penza en tout cas isala nga penza bien mais ce qui baza ko minimiser en tout cas andi za passe makasi mais o pa ya bonne fois mona na obi que même ata musala ngo ata na bina na zo na vanda ipanda mais na croiser ndé maboko te pour c'est très compliqué na ko zo nga mais na comment croiser maboko na comme le loko ma fardeau mo boy pour que na comme le fardeau te Koche langa obstacle te pesanga musala ta ko lobi ko zo on ndeko Emmanuel aza posa pe à vivre bana à bala tout le monde oui pourquoi pas est-ce que ngaza droit au bal parce que na moi non oza poso bala oza na mwasi makila na mai bande ko indi boyoki Emmanuel kaza da baza posa madame Emmanuel oza posa madame mo monendeni te mutu sala ka miso serveur parce que pona omone loko sala otambola ngambo bebe mais mutu nyonso utapina na cerveau tellement cerveau et sala mais tout le baka mais ndeko manoza posa mwasi naza posa mwasi ko na bina posa mwasi naza pena molonga nanga pembe na mona pe mwasi nanga ikela nanga bandi nanga ya solo naza posa mwasi mwaba mweme wana ba bone na biso bozoyoka onde ya nene na posa mwasi ya solo so na yo ebandiki ke mwasi za kitoko bon kitoko mwasi nga na mona ngo ezalaka comportement kitoko mwasi za comportement moi ça respecter za la soumise ne ba soumission soit ça soumise envers nga za comité ça respect na ba avec monsieur bazap na basi yo yebi ba avec bazap basi bazali ya solo ba kuna centre pourquoi pas ya solo ba avec bazap ka yum tozangi bomoni mbongo ezate siko basi balinga mbongo trop ba mama bolinga mino linga ka mbongo bokozo kozo tu fucha kalito ikata mbongo ezate ka esimba simba makas ngoche kalito ebike esimba lango tinazaka na mwasi me vi que aza pour sa mèche pour sa mafuta ozaka na ya boyo oui pour sa mèche mafuta aboyo dona nini bon tant on a vendé au tanga nazaki na petit chéri to vivre na ti ba 2019 aboyo mbongo amèche ezate mafuta ezate somele mo lipape ezate siko to sa ko bon depuis on a ti le on a masité to zaka moi on zaka avec te azaka voyant alinga o minge bon alinga to vivre penda na ipe ya solo mande ko boyo kite Emmanuel azaposa manzele point n'était pas beau pourquoi pas na pena pour ça bébé bien sûr boyoki mais na makile ezali ça la normal ezali kaka ambiance ya plateau na biso koyeba soki mai na makila ezosala ya ndeko na biso Emmanuel abiki mai na makila ezosala soki manzela moko abimi donc match ezala wo Emmanuel oui match ezala wo raté te moko bébé koyambala moko wana moni oncle Dago Vicente mobali ya mama Elve
Maman, bomoni biso bana toye, liboso na bino vraiment toye na ndeko Emmanuel lobini pona papa Dago. Ah, papa Dago Vicente. Bala maman Elve, en tout cas bino bat bosungaka. Tala ndeko Emmanuel ngaye yo en personne. En tout cas ça pour ça il soumis na bino oncle Dago maman Elve. Et ça l'a pe ba bien. Et ça l'a pe ba bien oncle Dago. Et si cousin en tout cas ce que symbole le beau on peut pas na vie na ngai nzambe pa pambola yo zanga pe obénir. Amen maman boyoki moi na bino Emmanuel vraiment azolela azana posa vraiment ya lisungi. Ndeko Emmanuel maman kasi pisa mombote maman ndengeza kaka. Pasa ko Rolanda yo. Bon, ata landité ba difficulté Rolanda pe zali na mboka biso ata landité mais du moins ici kaza mbote ya libota mobimba en tout cas Nzambe a battu la bino protection divine Nzambe za na bino. Vraiment. Ndeko binda mamoko bank na kati ya Amerika. Oyoki mama Zari yo ayedi susu. Atu mwese Raisa Polo. Tebike mwasi moka motema monene otika boete. Vraiment ba merci beaucoup na mama Saratola pona espace na opesi biso gratuit to fouté le côté bandeko to rappeler bien les sous to fouté le côté to za wana kaka pona ko sala musala o ezo permettre nzambi soko apesa bon apesa makasi to yo sa musala vraiment merci beaucoup na équipe mobimba to zala bango na katia chaîne na biso to moni wana omoni cameraman na biso boga komoni nani Josué. Il y a un thème malamu nulle part ailleurs, faut que ça la canne aille vraiment pour moi quand on est bien Patrick Pokerak dans l'Afrique du Sud, mon maman Zaïbo na maman Zaïb donc de qu'on Emmanuel Kazadiyo, José Tumba, moi ça Moulouba. Biso yo maman Zaïb yo Yasmine la Tanzanienne, voilà ma grand-sœur on a propre, voilà Afrique du Sud base ezana, to bosanité Eric Ngoma, papa Eric Olandi Bisotin. Tout ça là, Manos Massamba, Yaya Thérèse. Sans oublier bébé Zahir de la presse Prince. Là, c'est mon bébé. Vraiment, on a payé son beauté. Tout beau, c'est Dion, on a pointe. Il y a des biso moins qui ici, écrivant la biso Yewana. Tout peso vraiment, merci beaucoup. Tout la prochaine. Ndeko Emmanuel Tozo Kabana Sikoyo. Vraiment tout beaucoup na makasa nzambe soki alingi lisusu beaucoup na ba abonné na biso ya Saratola TV na ndenge bo assister biso de loin partout parce que bozwami vraiment tozoti la ndeko na biso Emmanuel Kazadi Clavien abeta lisusu boyo ka ndenge pona kokabwana moi ambiance ndenge za la kaka ndeko Emmanuel ayembela pe biso ndeko Emmanuel Sanjola Kulusu Kunae Akufeli Batoma Benyoso Sanjola Yeswe Kunae Kulusu Akufeli Batoma Benyoso, il est le même Jésus, il est le même Jésus ne change pas, oh il est le même Jésus, il est le même Jésus ne change pas. Yende abonganite Yesu Yende abonganite Yesu azanzambe abonganite Yesu abonganite Yesu abonganite